Moi, on a 3 mois. Viens, Koufi, please, bozo Samoule. Ma combattant. Tu as respect la vie, trop, please. Bozo qui sa musique, qui est bête à Mboka. Premier Ndoule, président Dada Kanda, bête à Wembek séparé. Oh, boy, ah. Chez Dada International TV Brozade, Cité Kanga Nova, la Burundaise na Zuma Kambonango, Koko Amboka quoi. Even des problèmes, even des makambo. Les loto qui nanda ko ya rien, soka play à beta bal na Cape Town City, Jogo munene à Cape Town. Chez biso musala mabeza la tekavu kazimbo vusi satuna. Check it out. Hello, hello, hello. Quand on a eu ça chaque jour, on a zaboye, a eu lingala te, allo anglais, tout le monde en anglais. Hello, Mr. Riyad. Can you tell the people what is your name? Hi, my name is Riyad Nuruddin. Riyad Nuruddin, what do you do in your life? I'm a professional footballer. Okay. Quand on a eu ça, Riyad Nuruddin, as a professional footballer, beta ball na Cape Town City, then I said no ke no yela bino makambo affecte ke na ke ozela bino ba jogo moko balemba o jogo na biso a Cape Town abeta na Cape Town City. Real, I would just wanna ask you some few questions. Real, what do you think about foreigners in this country? No, I think it's like in any country, anybody's welcome. You know what I mean? So like, there shouldn't be a problem, you know. But like, we just also accept one another and like live peacefully. Ok, quand on a vu ça chaque jour et pas dans la salle et les baisalaté, Real as a mon ambokoyo, abeta pe bal nambokoyo, abeta which number do you play in soccer? 17. Real Dazaboya Mtumoko a jogo mnena beta na Cape Town City, abeta number 17, eza numéro 17, eza number 17. Au Kande na ibisa abino chaque jour, Real ye yo chez Dada International TV. Real, what can you say about Dada International TV? Can you say something about Dada International TV? Yeah, I think if the people want to subscribe, they can go to Dada International TV, and then yeah, they can see from there what's going on. Okay, bande konanga nyonso bolandi biso Tanzania, Burundi, Congo, Kenya, all over African we are together. Ndeto zana ndeko na biso awa abeta balbino moko bomoni mwana mboko yo bao batu baoloba ke baoboma batu boye ici esila we are friends, we are African, all of us we are family and one thing. I think peace and love. Thank you, Real. We'll see you next time. Thank you very much. Okay, thank you. Bonjour, bonsoir à tous mes fans. On nous sommes à Nova Classique, on nous sommes à Dada International TV. Les lotos y est pour tout le monde. Il y a des Congolais, on va dans la Grande Centrale. Tout le monde sir via des Congolais en Afrique du Sud. Tout le monde est sur xénophobie. Tout le monde est check it out. Quand on a eu ça, il y a Afrique Mobimba, Cape Town, Afrique Mobimba kwa Tanzania, Kenya, na ibisa ibino keto ailo moko. Lelo tozana ndako bandeko na biso na Cape Town, précisément na Wimber, toyoko kutana bandeko na biso to sola sur via ba Congolais na Afrique du Sud na Cape Town na ba activité o bango moko basalaka. OK, ndeko nanga kombo nonani. Bonsoir. Ma kombo nanga livrement le padre King of Swag, moi je suis à Cape Town, dans un Wimber, à vous parler na biso, yeah, tout en Afrique d'ici. Ok, King livre le King of Swag na Cape Town de Zolobila. Les autres a pour nous retourner papa si on m'a cambozo le en Afrique du Sud, est-ce que au Koyebisanga va Congolais vont vivre ndeni na Cape Town oyo? Ti va Congolais vraiment à Cape Town vraiment biso na Cape Town tout ça là. Donc tout ça biso moi un peu bien. Donc tout ça bien à South Africa
tozala sûrement bien, tu vivras bien, tu sala kanamboka oyo, no meta mambundenge le kana South Africa, mais biso vraiment surtout na Cape Town. Nga binga Cape Town is a London. Aux London na South Africa donc. Tozala biso kafu vraiment tu vivre bien. Quand on a vu ça, Abino et Pananga Moussala, Nde Maloba Mouke, le lot okutani na livre The King of Swag, na Weinberg, précisément na Cape Town, qui dès qu'on a vu ce livre, que les Congolais, en tout cas na Cape Town, va souffrir, va sala na bango, va na misala na bango, va kinda sala, en tout cas, livre a confirmé que pote lobela et l'hôtel Londres, Cape Town est allé London na ye, azana ide kuto ok. Londres était awa livre de konabiso est-ce que okoye bisabiso makambo eleka ki nde ba bomai ba réfugiés sur xénophobie yo koloba ni po ba pe na biso batinda ba avion batu bazonga yo lobi ndeni bon makambo ane leki na South Africa biso vraiment toyoka ki amwa esalami na ba province misusu donc esalami na province le roi ba Mpumalanga. Donc, dans la province, nous sommes à Durban, Johannesburg, nous sommes à Cape Town. Donc, en plus, nous sommes à Cape Town, nous sommes dans le désordre, on est les Kamaki. Donc, par là, on a il y a South Africa, on a la province. Pour nous, à Cape Town, nous sommes à Kafu, nous sommes bien, nous sommes à train, nous sommes à taxi, tout ça, nous sommes à Mboka, nous sommes à together. Le désordre, on est dans la province. Maintenant, South Africa, nous avons servi depuis Namboka, donc nous avons 7 years dans le country. Donc, nous avons parlé de vendre, de vivre, tout ça, la masse sud-africaine. Donc, tout ça, nous avons bien. Ils ont des tensions, mais sous le Liban, le roi Bissou, le roi guerre, donc, ils ont une guerre, ils ont un country. Donc, nous avons un problème. Mboka tuizanga problème ité ba biso pe une fille cha lobi pe to rosa à London le pe to rosa à Paris par là na robo pe masana pe Glody Kyombo en direct à Panama donc azala pe na mboka Glody Kyombo maître supérieur donc moi na Paris tonga donc ya komi da tonga et taki akida na nzela moi kafu donc masana biso azala kuna a matin na mboka ba South Africa donc biso ya Cape Town to ravement kafu donc ma makamboani sami na mboka misusu dans la province misusu tout ça bien tout ça là. OK, Dada International TV yo moko yo kikande ba Congolais ba lo ba na Afrique du Sud ke eloko ane le kaki eza elomo ele kaki kande na ebisa abino tembe sila kaka place nyoso makambo ezalaka problème ezanga te to abandeko place bandeko bavandi babunda kaka babongisaka. Sans oublier Papa Kajunita Junior Mobali Amanda, to lobela bino ka to continuer lobela sur xénophobie. En tout cas, dès qu'on a vu ce livre à l'obike, xénophobie en tout cas et si là que ça va tout mamoko mike en tout cas kimia ezali. Nde ozawana yoza orezonate obimana mboko soit ozonga Congo. Donc vraiment oza quatre na bisote ezamboka na bisote to bula te to kufa wana za wishing na bisote wana za ba penser bisote que to kufa mboka South Africa mboka na biso te, Afrique la mboka biso te na mboka na Congo, donc tobulaka mboka na biso ne South Africa zeleli. E ba na ba loi na ba super na mboka. Donc mambo bien tout monde na mboka président Fachi please, sala pe be fort ve biso to za la kafu na mboka na biso pour ba des rezobeta mao pour makambo moko boepe le kape na mboka na biso apesa biso ba embargo donc si le londe biso pe boepe pe congolais biso to ba jeune venga beta bale na mboka donc na beta bale to beta bale donc si to koma ba mboka ezaka rapona moi ba small problem to uti na ba country so donc boyo ba neni na bongisa ba problème na biso ndeba na yoki na habite so eza so ba ba avion félé ke ba to bazwa neti ngamboko na yana ngona félité parce que we bisanga so na mata avion félé na ndé ah ndeko na biso livre solo likande ozolo ba président na biso saluti beaucoup de respect à notre président Félix Tshisekedi. Papa na biso pe alobi, on nous a besoin zonga na Congo zonga pomboka na biso ebomi. Ba merci belé et pas mona et pas ya ndeko na biso Jogo Papa Swag livre King of Swag na Weinberg. Ozana liloba mukoko bisa ba fan na biso ba ba otala biso ba yoka Afrique du Sud en tout cas bo souffraka ou bien ezaka maloba ba.
Au moins, il faut support vraiment Eva Nova, la burundaise. Moi, ça cafou. Oh, mais tu sais, ça va dire ça. Moi, cafou, donc cafou. Tout ça, nice. South Africa, tu vois, cafou. Sans oublier la paix. Non, profite de mon beau Liban. Viens dans la plateforme, et viens poiti. Donc, pote. Donc, moi, ça n'a mon bungo. Donc, hier, on va venir le micro David de Témin, Wizzy Boy. Donc, j'ai même habillé à présent Kabila. Moi, ça n'a j'ai dehors pas trop. Donc, basé Belé Nassimata Plis, moi, ça n'a DJ Cholet. Na pesino ambote wa masa surtout nous avons en Mboka nous avons en South Africa, Cape Town, Mada City. Donc, basé Belé, na pesi pe le sous-procureur Mbala Jumbote, place Bozali, donc, oncle José Lotoko. Basé Belé vraiment toko sto vivant na South Africa, toi nice, oh, ils a parlé na biso first class house. Mon président, Dada Kanda, mon boss, Papa Prezo. Donc, vraiment président, on va support, c'est vraiment Belé, sur le lobo, mon n'a pas Varese à Lyopa. Donc, grâce à eux, pour la tête de Varese na Congo, mon boss Dada Kanda, Makambo Biezali na live, Massananga Yannick Noah, un Américain perdu en Afrique d'ici pas derrière. Donc, quand la trop vous avez un panzo, donc, il y a mis un rôle de Miguel Lato, Toras. Même Ndaku, et pas livre, et pas Wizzy Boy, nickname Wizzy Boy, but Amosi Starboy. Nande kunae asa awa plateforme toza awa pona kotuna bango sur xénophobia po mu pepe oya xénophobia ezoleka leka surtout et pas ba jeune garçon et pas génération na biso ezo bangisa biso bandeko na biso ba parents na biso ba obanga skolelo toza sur place et pas bandeko na biso ya mibali o ba vanda na Grand Central na Cape Town na wine Starboy na makambo xénophobia boyo lobini sur xénophobia po ba ebisi biso ba oboma ba jeune bo tambola lisute so boke na ba shop bo kanga bino bo cha bino bambeli ba fimbu ba vieza a danger na ba forêt na mboko yo. Oui, Starboy lobini. Ouais, bonsoir, salut à tous. Ça dépend de Air Bokoyo Kamo. Bonsoir, salut à tous encore. Amos Mbongo, nickname est Starboy. Vraiment. Toi, à Cape Town, précisément à Wembeck. Toi, à Jeune, tu vis à Cape Town, en Afrique du Sud. Bon, tu as ma sola mondenge zaki, mais biso vraiment à Cape Town, comment qui vraiment parce que biso au salaka, mata ba train, ba taxi, tout ça qui nous vraiment à l'aise. Mais la ville mususu, réellement comment qui, ba mususu bazaki. La victime, il faut que tu aies un sur toi, sauf que tu as un capteur, tu as un ville, tu as un mindele belé, tout ça qui est un peu ça va par rapport. Mais à part ça, il faut que tu travailles comme un bon qui est dans la ville, et ming ma ça, ma ming ba beaucoup basalati. Bango ni besoin moi ba bloc mais ba o basala biso sala na bango maturité na bango na ba o les différents. Tous basés un peu différents, mais réellement ma salama qui mais la minute ça va, c'est déjà normal, c'est tout on a voulu bien moi. Ok, merci de qu'on a biso Starboy à mon site, c'est pas nom de lobby. Quand des bolanda biso, bato bolanda biso, ba parents na biso, ba ya na biso, ba leki na biso, de quoi Starboy plateforme. Plateforme na makambo ezoleka na Afrique du Sud sur xénophobie. Conseil ni okope ça ba sud africain. Na ba comportement na bango envers ba réfugiés ozoloba neti nini. Ok. Bonsoir, bonjour à tous. Soir, vous avez moi aux plateformes Platinum Bongo. Donc là, si vous avez attendre la kin, moi artiste vraiment sur de Paris. Vous avez gagné de Paris moi ali moi donc artiste la bino na va toujours. Tu vois nous sommes moi c'est quand on a palais, on a Wembeck, on a Cape Town, on a Afrique d'ici. Mais tu as ce café, c'est normal maman il quand on a Jobo, Pretoria, Digba. Mais c'est normal, tout ça, tu travailles, tout ça sur le boulot. Les gens se mettent sur la palette, tu vois, pas de tine, c'est normal, mais tu as normal. Tu as président un avion pour la gêne, va sur mon beaucoup, on va tout poser tout bien. Tu as un beaucoup, tu as un beaucoup à Mbongo, tu as un peu à Mbongo, donc tu as normal, bon, ça en est en train de se la caca. So, bon, si tu as la bisou, la mort, la bisou, la sauté. Donc, rien à dire, quoi. Tu sais, la présence de la bisou, de la Wembeck. Donc,
namoko eloko olobate donc sepeli kaka présence na namoni masalanga so livre d'or Mobutu donc azalaki deya awa omonaki donc na masalanga susu amosi mbongo petit frère propre donc Starboy donc ko abenga Starboy donc so osala parti odai so oyine meno odai donc anga ndu olobate donc bamoni balala trop donc on est là toujours quoi. Ok, ndeko na biso to sepeli a trop bafani nanga Cape Town bakoko mboka kande na ebisa bino chez Dada International TV boza décidé to yebisa bino ba news oza musicien akima orchestre moko bwe na Congo bozwaye o akime pa Fali bozwaye o akime pa Bokechi bozwaye o livre d'or akima bozwaye ndena boy minga olobezate quand on a promis ibino en tout cas vous avez décidé vous avez besoin de mon abastara ba Tanzanie via Diamond moi c'est Diamond Alikiba ba tout au Cuba ba tout bozwa bango bola ndanga kana Dada International TV na bo sanité bande kona ngai ozwi libanga te boyo kabondi mape na muntu na ngai na bo sanité yamba mokonzi a street contrôle toujours babo ya basambwa ikotela balobi ikotela nde papa indaba balobi indaba info kapa bobanga te balobi dada président dada babanga te sans oublier Fleury Flair moi 53 ans na bakatia poto balobi sans yo mobulu na bosanité motema Bosco Kabamba leki a junior juif noir amisi na bosanité bakoko tu ya mboka na bosanité chuke na poto na bosanité info kapa sans oublier artiste na biso o asepelisa biso na Cape Town champagne overdose na bosanité ba papa street jamais na bosanité aibo papa aibo bébé Bouchou balobi bébé Bouchou sans yo bilamba yo mona na te bébé Bouchou to lela likota 15 balobi likota 15 yo ndio okanga en tout cas likota 15 sans likota 15 olata zarate papa Zara sans oublier papa Zara GB kafu balobi sans GB olata zarate olata tenana olekawa na bosanité papa Kajunita balobi staff nanga yango yo balobi bana wa imber séparé bana wa baloba Paris kutura l'équipe Paris musikanangu balobi bana poto boyanga no akaboyi na bosanité baoyanga bolinga Eve Nova Classic Eve na bino yeyo na bosanité bande konanga baswali na ebike boloba troke Eve bosanité bande konanga baswahili Tanzania Kenya na wapenda sana Diamond Alikiba Shiloli Raisi Amisi nalobi bambote na bino ebele saluti na lingi bino mingi na wapenda sana Amisi nawapenda sana. Va combattre votre innocent va mettre la Cape Town. Oh balobi to sans oublier bande kona biso ba combattre bana baleli bayaya na biso to senga so Nova Classic na kofukama to sengi botika ndule beta bana na bino baleli bayaya na botika innocent abeta na sengi na fukami botika to sepela Yuma no kaka ti bo sepela na nzembo ana te ba bien biso eloko nyonso to esila ka tozali na lit Kabila dégage Kabila déjà dégage jusqu'au to bulisanya fati to ni botika musique ezonga bato bele ba ku fa stress le na ultima tanga ya pire ve na vraiment ya kati vraiment parler vers kufi ba stress amboka wazana famille ti moi mkia mwana na 3 mois vers kufi please bozo samule ba combattre to ana respect la bino ya trop please bozo sa musique yebeta na mboka premier ndule président Dada Kanda wabeta na Wembeck séparé aboya Yaya na biso bambote ebele to komi na suka émission na biso to komi na suka to landi Hello guys, bambote ebele na bandeko nyonso bolinga Nova Classic, jambo kwa watu wote mnampenda Nova Classic. So bolingi bolanda nga bola bo s'abonner na
Dada International TV. Watu wote ambao wanapenda hivi classic, ninajua kwani mtafurahi, mtaka kunifuata mimi kuniona, yani inabidi mujiunge na Dada International TV. I know guys, you love me a lot. For all guys that you want to see my show, to follow me, you can follow me on Dada TV International. Vous avez besoin de news en Afrique du Sud, les étrangers en Afrique du Sud, vous avez des cités. Ils sont Congolais, ils sont Nigériens, ils sont Burundais, Tanzanie, Kenya. Afrique, les réfugiés, tout aux Anambokoyo, vous avez des cités.